na patience. Toye pona kosale la Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po essayer kufa. La minute auto fongola mi sous tota nani auto kopé savoir. Alors mandat à Félix Antoine Tshisekedi 5 ans ya mandat. Bilanine au européen ça Félix. Bilan un président Tshisekedi vraiment mitigé. La Robin en négatif. Pourquoi? Parce que ayaki na ba promesse bila prometa mambo ebele botu na ba député nyonso ba koya kotala bino boyamba bango boyoka bango botu na bango bayamba bango bayoka bango quand même bayoka bango ils accompagnent babenga bayoka bango quand même. Okendaki usalaki nini et là on a sali aux solutions pendant 5 ans maintenant na yo loi Tchani ba proposer les loi de père et de mère les cas qui n'ont monté mais c'est pas écouter les gars depuis ça loi ça sans objet ça n'a pas nangamba bato c'est qui nangamba bakatuni Batamayeli basana bango mais muté mabe. Pardon? Muté mabe batamayeli basana bango muté mabe. Tokotinda ba député wana boyebi ndenga asala. Ba député to a lukunga to solaka na bino. Ça salité donc Bosoto bato peut-être député héros à la place bien mais population est votée qui tala le lenga rolala tala population place ba rolala Bosoto koto terrassé bangungi nzela koleka ya malam ezalité salité la banzela partout ezali pena ko be ba lukunga place sa propre ezate ba ko sarabino na ba photo ba snapté. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Moulaï. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 euros lors de votre premier envoi. Les courage n'a pas d'âge. Mbote ba Kongomani, mbote ba na ban surtout ya Congo, ba tout ba lingara bongo mona mboka. Enoch Binta, merci pour notre appel Nabino, merci pour notre message, ba suggestion Nabino et comme la biso partout dans le monde. Na kanisa ka noté ndenge na bandi émission oyo ya tosola pour na maponami et ko sukara awa mais bato libanda bo bengi na ba page na biso ya Facebook, na ba page ya na ba compte na biso ya YouTube, TikTok. Merci beaucoup. Vous continuez encore à s'abonner, 57 000 abonnés sur YouTube, plus de 185 000 abonnés na ba page, ne parlons même pas. To continue toujours biso to kozala toujours wana to solola mayematali politique yamboka na biso mayematali makambo etali maponami yamboka na biso. Alors on a ebisaki bino que tango na silisi ko sala émission na ba Kongomani bobengaki na ba ki na robanda siko ko yamba ba député. Alors aujourd'hui, je vais recevoir une personne exceptionnelle pour moi. Un jeune leader. Wazali bongo na bokasi pe énergie na français ne balobara na lopoto. Moi, mboka Trésor Bouti, wazali moko ya ba candidat ya Lukunga place oyo mbutu ezali. Ba député Lukunga ba ko benga. Ba député provinciaux yangalie ma commune ya Kinshasa ba ko benga. Mais na ba été na banda don honorable Trésor Bouti wazali na no elenge. Elinga ko sa biso makambo sika. Elinga ko loba bosolo, elinga ko sala. Bato bo pesaki. Ba voix na bino ba kendaki ba bosani. Bana Lukunga tozali na commune ya Mongafula, tozali bongo na commune ya Ngaliema, tozali na commune ya Kitambo, commune ya Gombe Lingwala, commune ya Kinshasa ainsi que Barumbu. Boye ba été place ezaka ka moke 14 sièges pour na bango. O bo pesa ki a lokuta bake basala ki ofaya basala. Ngana bino boye bine tongo bat bakufa na Ngaliema na ba érosion na kenda ko filmer. Oya kolanda balanda, oya ko bundisanga ba bundisa, oya ko beta boye ba image ezali. Alors tobaki cette fois-ci biso tout ba Kongomani photo lamuka. Moi la mboka ona koyamba a akopesa biso plan na ye lolenge ninga okanisa pona jeunesse to pona ba mama ba papa o tout bazali
bana ya lukunga tokosola na lelo mais tokotambola na lakisa bino to payer alimbola lolenge kani ba commune za kobeba salité na banzela partout ezali pene ya kobeba lukunga place à propre ezate ba kosaka bino na ba photo ba snap te omoni mutu boye place à telemi photo snap net ça na Canada mais quitter la sur le terrain de biso sala bemission ba sur le terrain okoka somo tozali bongo na commune ya Kinshasa tokotambola commune ya Kinshasa na Gombeza ekangami place nazali frontière ya commune ya Kinshasa na Gombe place na Telemiao nazali bongo na modeza boko mona bo soto o ezali awa tokosola bongo na mona mboka honorable Trésor Bouti 366 bana lukunga suivez. Bote bana kin, bote bana lukunga, bana Gombe, bana Ngalema, Mongafula, Kitambo, Lingwala, Kinshasa na Barombo. Ezali ngai ndeko na bino Trésor Bouti Malema, moka ba candidat au Bachili Baya pour être dans le parlement pour changer makambo asika. D'ailleurs na Bachili Baya pour nini pour ebi passe za mingi. Tuzang balobeli ya solo. Ngai awa na bi dans limbi. Na pesa ki confiance à député belé. Mais le ba sungi bisoté ba jouer pena rôle na bango te fallait esengeli ba jouer alors yango na Bachili Baya pour na jouer rôle au ya député as candidat numéro 366 na liste ya parti politique alternative citoyenne au kama mina ndeko Floribert Anzoloni. Voilà très chers téléspectateurs, comme je vous avais annoncé nazali bongo na mona mboka honorable Trésor Bouti mona mboka a postulé bongo na district ya Lukunga. Expliquez nous comment est-ce que Makambo est moi mboka Trésor Mbote. Mbote ndeko. Bonne santé. Qui mes abon yo mo. Qui mes aïe honorable en forme. Forme makasi. Bitumé bani pena fo la forme. Santé la pena kolongo. Voilà. Alors honorable Trésor émission ezali bongo toso là na mapunami. Yango été to kiti na terrain parce que yo zali oyo tango ba député ba ndeko kende ko lia mbongo na parlement yo ba ndeko kitana ba terrain ko tala isa ma ndenge nini souffrance ya population. Alors motuni na liboso comment état d'esprit na ezali par rapport à l'élection? Naza zen pour nabi que ma belle équipe mingi. Au fur et à mesure il y a cycle électoraux, population est mirisa. Comme moi maël sur makasi moi biso ekenge makasi. Parce que yebi que bako ko sabiso na ba maputa, mambongo, oui moi encore soit 10 000 francs, mais na suka basa la plan musale belité. Et on peut na sa population batala bien. Tant bat bazo vers campagne après sur les puta. C'est bon, zone bon, zone mais tout naï. Et là, on a dit que ça dans le Parlement. Au moins, tout ça est belé, tout ça presque plus de 20 000 candidatures. Mais tout n'a pas de projet des années, ni dans le Parlement. Des différences, on a peine d'avoir au sérieux, n'a pas au peine d'avoir aventure. Mais où est-ce que l'état d'esprit par rapport à l'élection aux allez bon? Est-ce que Kobang sortait par rapport au district de Lukunga d'abord, ndenge ba candidat bazali bongo est belé dans le district de Lukunga. Tout ça presque approximativement 984 candidats pour 14 places. Et ça c'est vrai que ce banque ça met déjà ndenge na Bachili Baya sur na longo ya Kobanga. Et vous avez la facilité pour être tout ça, ils ont district mon groupe va le bangolo. Pas trop baron ba tout ben ça maquiller les action et belé. Alors biso chez prévu bon pourquoi pas. Et puis que mboka na biso à l'époque à indépendance. Bateau bakamaki mboka liboso ça bilenge. Même là ça ilenge pourquoi pas biso siko. Il y a un tout plein moto to bangelo remonter. To buna bango ils ont la pénale loyale, il y a pas de problème. Alors commune à Kinshasa pardon district ya Lukunga ba érosion ils allaient belé, salité ils allaient belé, makambo ya bosoto ils allaient tellement belé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que 14 députés au Bakendaki ba sali quelque chose par rapport à makambo to komona na ngaliem na Lukunga mobile? En tout cas, sur mon îlot, je vais changer la montée. Il y a beaucoup de pire en fait par rapport à Kala. Eux, ils ont expliqué que c'est là qu'ils ont une mission à monter. Et puis que ce que moi, si moi, je suis la porte, je député Basalaki. Et puis, comme il y a au moins 6 sur 14. Vous avez peut-être 5 de proposition de loi. Mais c'est peut-être 4 ou 5 de intervention qui ont terrain, mais les restes on a fait ma BPP, mais c'est comme un ministre, parce que suppléant, place, mais ça fait au moins. Exactement. Problème de on a honorable totalement biso comment est-ce que Lukunga on a kalatoye baraka on tezara district moko peut-être ya ba boss ba balaba la salité koto bangungi koto kuna kuluna koto zongsa boyeli kan swe kozani.
makambo moni to vivre na salité beza bien té erreur mingi ba député ba to votaki na élection té oleka c'est que tant ba leki ba bosani ba population ba ça belé ba ya mingi na période de campagne on est ça c'est ba leki ba ya so té dans la salité ça la peine tiboé et bi bo soto ça ils avaient problème sanitaire moni loko et c'est que ba vendre ça ba vivre na salité ils ont exposé bango na ba maladie ba malaria ba fièvre typhoïde même ba choléra et aussi bomisa ba te belé mais ba so négliger lokona bango mingi musala bango kolandela bambongo na bango salaire pe balingo kitara te makambo etali pena etali santé pour environnement sur environnement ça polluer et se jouer et ça a un impact négatif na santé à bato wana kuna ba otala bango te ça ba mbongo ko ça parlement comme ministre dès comme la bango ya ngana alors que biso to bilingue biso bilingue tali na kiti place ça première fois na yawa ko ça caméra non tambola mingi na photo et amboule si tala beta nzela ba ki penzela te ba caniveau eza salité donc biso soto bato peut-être député héros ala li passe bien mais population est voté qui tala le lenga rolala tala population place ba rolala bo soto koto terrassé bangungi nzela ko le ka malam ezalité voilà alors honorable trésor Bouti le soto to lobi autant à deux députés par rapport à district ya Lukunga oyo komona pena compétent basali eloko te mi baloko tangana so la kotanga na district Lukunga la kotanga en tout cas de préférence na préfère kotanga ou ba se démarquer quand même se démarquer OK toujours quand na otanga mingi moko isa honorable chérubin aucun des personnes OK oyo pena mémoire aza élu na bisa Lukunga ngana pesa ke ba voix OK pesa ke ba voix Monika na bandela mandat état bandi 2021 ando qui na terrain ti ba kotanga il makuna ba érosion on a battu pour prendre bango compte par rapport à mi makamagino ça na parlement mais on même ça nous ça na bango té nous ça na bango té déplace au pénal na en sa mémoire c'est un regret le pays a perdu quelqu'un vraiment de très grand et pour nga pena pour nga na Lukunga car mais malheureusement il n'est plus là et mis tout là discours charge faire comment tout ça quoi ça modèle hein ça modèle mais population pe ko loba ko té ba ba le kaka bazara pe kaka na langage ozo koloba que notre kosala boye to kozongisa boye mais tango azui bokonzi amoni mituka amoni voyage amoni $21,000 à changer makambo abosa population est-ce que aujourd'hui honorable parce que vidéo egotikala na ba TikTok egotikala na ba page Facebook egotikala na YouTube est-ce que vous assurer population ya Lukunga ba habitant to ya Lukunga que makambo oyo koloba ekozala oyo okosala pendant que tango comme député na ko assurer bon makasi pour nini webi que na carte de parti na biso koza eloko réseau moko citoyen lancé qui ba benga ngo pour na Congo lancé qui ba consultation populaire c'est-à-dire que ba kenaki vers population consulter bango ko ba commune bango bazo vivre nyonso na tout ça on a document avec un contrat social au parti n'engage signataire c'est-à-dire qu'ils ont un engagement biso aussi engagement à lutter contre la corruption engagement pour défendre effectivement la population donc ils ont engagement na moko mabe la politique mingi ba respecter ba parole na bango té parce que biso ce que tu veux route parlement ils a ko chama valeur en ajouter ya bateau so ya lobi ba sala bon na particularité ngani na la population ko ba mona que na otika bango té totalement biso honorable ceux qui to côté parlement et que moi ngana za portefeuille bon basalinga batinga rapport ba sala boiza boye na to souffrir na ce qu'on a vu na kena parlement mais na lingate na kinga mo na ko introduire mais particulièrement en tant que député ils a ko faciliter implication population na revendication na bango c'est-à-dire ceux qui neti boye nzela za mabe na ko lo bango ngamo ote pour lo ba pena nzela za bosoto ils pena na bosoto nzela na bosoto na kota parlement ngana yo ba pona boye bazo ki pété so ba ki pété ngana ci population allez to ko parlement to revendiquer OK omoni ya onde moi parce que ngana mais mako ko faciliter population bazala impliquer na ba revendication na bango to ke na ranzela ilongo pona ko kende ko na batali azana elenge muna ko sa eloko te mais so na mo ba wona ina batu te na 2000 3000 personnes 5000 personnes pour na mama o itali mama la santé na bango likama ba ko revendiquer liboso parlement to na kati parlement liboso parlement OK il faut comme to répéter ba ko ta boité na parlement wana exactement vous allez liboso parlement to la pe wana nanga na bango to la ti solution comme on a OK dima particularité ngana ba bango to tema biso no en tout cas ba pesa nga pena mingi confiance parce que na sa elenge nabi que ebele baya décider biso ba promettre biso ba ebele nga pena sa victime pour na voter déjà depuis 2011 de voter ba tout sous tant ba ke
elo bakino sala basena ba on pété ça ba victime yango pe bazo rendre biso tâche difficile ngana biso bino bozala ekenge botuna ba député nyonso ba koya kotala bino boyamba bango boyoka bango botuna bango bayamba bango bayoka bango quand même bayoka bango ils accompagnent babenga bayoka bango quand même okendaki osalaki nini elo nini obisali o solution ozeli biso pendant 5 ans mana na yo oyo zonaka na campagne kaka batuna bango bongo babiso pe asika bayamba biso pe bayoka biso batuna biso yo osali na parlement balandela mingi ba projet ba plan yo eloko no remember biso na parlement oyo kosalaki et améliorer makambo ya vie na biso ngana sala projet na ngai loi biso je pense d'ici là et vous allez projet loi té projet loi nzama ba gouvernement projet na ngai ya société kamite vous allez rendre public pour mon a été ba proposition ça belé mais vous touchez mingi ba secteur éducation santé na emploi d'entrepreneuriat trois biloko le moni santé net une projet na nzela boye za biloko mo boye il m'a qu'ils ont soto salité ils ont bomi ça bateau mais toujours comprendre que au sommet bateau bela à qui hôpital asiba kis abeli ça va biloko ce que ça récurrent boza bien té yango ngana ko lutter pena pona ngo comme environnement pesa na centre pena la priorité nanga comme assainissement à ville bato vivre dans des conditions bien pour mais que ça va pas ils éviter pena alors par rapport à ba proposition à ba loi au eleka qui na parlement de 2018 sina ngonga oto comme na 2023 nde toko bana ba élection bo loi ni oyo sepela ki nango oyo ezali bongo to sangisi ya na parlement mobimba tout loi oyo sepela ki nango oyo ezala ki mingi pena ko toucher population société sociale la population topé loi ni oyo moi mboka trésor bout so sepela nango te quand la proposition à loi oyo nyonso ba pesa ki na parlement quand la bande d'habits na souka pour la loi moko sauf si je me trompe pour proposer que pas sénatrice Francine Mouyumba je pense qu'ils ont touché mingi ba côté à ba régularisation ba ya makambo etali ba immobilier pour comme trop dans excès je pense si je ne me trompe pas des lois là on a moins de toucher mais pour le reste je n'ai pas senti vraiment l'impact. Donc, par exemple, la loi Tchani ou Balgama proposé les loi des pères et des mères. Les pères et des mères, les cas qui n'ont monté. Mais c'est pas le côté des gars, depuis la loi, ils ont sans objet. Ça n'a pas de raison. Pourquoi justifier leur lobby d'année? Parce que, baby que bateau, ça a des pères et des mères, né Babomamboka. Mais depuis tout ça, ça a des pères et des mères. Donc, ça n'a pas de subvention. Bandela pas sur le bélo, moi, mon tuya. La bandeli. Dans la loi, il y a des pères et des mères. Balobi, bateau, ça des pères et des mères, on est dans Mamboka. Mais Nakala, bateau, Mamboka, ça fait des pères et des mères. Ça a des pères et des mères congolais. Mais Mamboka, la mission. Parce que ça n'a pas de subvention logique au bac, les Cambodgiens, nationalité ou origine, non. Les Cambodgiens, ça va peut-être la nationalité Moussou. Mais à ça, la peine pour Mamboka. Ah, on peut ça, Boukas, n'est pas. Dans la force, on a aligné beaucoup Makasi. Donc, les Cambodgiens, ils ont un sujet moko. Terre à terre donc n'est pas l'équité on a ça va pour ça que les gars gagnent des décevoir à peine à ma casse mais moi quand même parlementaire parce que moi espère bien et les catés voilà c'était vraiment une bonne chose. Voilà honorable trésor Boutoko comme a déjà pour na reciter alors mandat à Félix Antoine tu sais que dit 5 ans ya mandat bilanine au européen ça Félix est-ce que zali bilan moko ou zali bongo positif est-ce que zali bilan moko zali négatif nanga mona ce que zali positif ko justifier ani to pe négatif ko justifier ani na ndenge nanga mona ils ont considéré qu'ils ont engagé Ngamoko pour nos citoyens. Depuis 5 ans, on a ça dans Mboka, on a ta maman les Kende. Mais bilan président c'est vraiment mitigé. C'est négatif. Pourquoi? Parce que Ayaki n'a pas promis ce bilan. Pour mettre mambo belé, fois si ça guerre. Koto faut matiser la folie. Makama bien la koto. Asala ba promesse pena est belé, pour mettre qui pour na baki na ko sala communiquer ko kitama rigueur pour na tala na pour na ngaso ka likama guerre aller silaki na bi muto pena sali pena lo mais tisco tout ça na ba conflit ça ba conflit ba guerre ba so attaquer c'est pas prendre c'est ça aussi et puis aussi la population ils a pauvreté comme il y a pour mater sous koleka oui pauvreté misala ko tezate yango leti na bato ya moya ko ba kuluna kuiba et tout ça là c'est bon pour na pena mandat président c'est qui dit surtout volet sécuritaire, on a pena Moboulou. Moi, on a banzela, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas vraiment suffisant et je pense que les autres sont en macasse, ils ont sécurité à alors, Bino, la partie politique de Bino, tu as dit que le président Bino a postulé dans la présidence. Est-ce que vous continuez quand à la candidature, Nick Bongo Topé au Kota, Nandenge, Bokabonezali, Koto Tozali, na Union Sacrée, Koto Tozali, na Congo et à Makas?
Et là déjà pour vous parti na biso alternative citoyenne. Na candidat biso président de la République Ndeko Floribert Anzoloni numéro 5. Tout ça ouvert dans ma discussion. Tout ça ouvert dans ma discussion. Les candidatures uniques, nous sommes très ouverts. Mais là, on insister, il faut que la candidature unique sur base des valeurs et des projets où tout s'engage pour organiser la moko. Pour biso awa, pour mettre fin à un système de gouvernance prédateur où il y a qui mouibi, où il y a qui mouibi, les autres mambo cannabis, les autres mambo venir, les autres biso en otage comme pas possible. Donc biso, tu vas séparer la mingi, candidature unique, mais sur base des valeurs communes, là. Engagement citoyen pour être mboka qui n'est liboso. Nde bakaboye na dengam. Ngambo koto en tête Moïse Katumbi, ngambo koto en tête il y a Félix Antoine Tshisekedi. Alors na simana bango bakandem subi bazali. Na tous les dengam, ngambo ni loko mona bato maele bazali mingi, ngambo nyoko mona bato maele bazali moke. Na ngamba bato Tshisekedi na ngamba bato Katumbi. Bato maele bazana bango, mais muté mabe. Pardon? Muté mabe, bato maele bazana bango muté mabe. Maele bango ole bacha pour mboka ki liboso bango chango mboka kufa. Vérité, bazana bango bani ba maele ba professeur baza. Bato batang sabiso ba théorie na classe, oh il faut ça la boye tout ça mais bango la théorie ilo batang sabiso ba bango respecter monter. Bato maele bazana bango, mais maele bango ba chango mabe ba bo mboka. Mabe bango ba chango côté ni. Bato bazana ndinga ko yiba. Ya ko mboka ko détourner ba fond donc maele ole bacha ki côté ya ko tonga mboka kuna maele ba chango monter. Voilà, merci beaucoup honorable Trésor Bouti. Message na pour na lukunga ba ko na pour que to kutire monsieur. Bana lukunga. Ezali ngai ndeko na bino Trésor Bouti numéro 366. Na bandeli numéro 366. Vous pesa nga confiance, vous pesa biso confiance, vous êtes citoyen engagé. Tout société civile, tout ko chab libaya na ko to bangelo comme oté. Vous pesa biso confiance, tout ça va projet pour défendre en haut, voter pour nous, voter pour notre candidat alternative citoyenne. Ils ont un Trésor Bouti, voter pour notre candidat au bassin Nangamba Funa, Nangamba Moamba, Nangamba Changu. Nous avons représenté le Kunga, vous pouvez s'en voix, vous pouvez s'en confiance. Nous avons le Nabino, nous avons Nabino côte à côte. Nous avons le poteau, encore plus proche de vous. Proche de vous hier, aujourd'hui et demain, je serai toujours proche de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'était là, honorable Trésor Bouti, Moko, il y a un candidat, il y a district, il y a Lukunga Boki, le Lengekani a symbolisé la question d'actualité par rapport à Makambo et Tali Maponami. Boyoki, comment est-ce que tu tamboli à ton akati à poto poto? La population est là na Bangungi, comme na Kinshasa lingwa, n'en parle même pas. Ceux qui ont été invités à Yokotala, ils ont déclaré. A déclaré courateur et l'ora liboso ngungi ozana 6h zo melati ngungi azali 10h ngungi azali 17h ngungi azali okola na ngungi la minute auto fongola misu tota nani auto kopé savoir certes député bon saranzela té certes député a royauté pas bon sablo terrassé mais au moins tango akomona bo soto place batoyo ba pesa ke voix akene kolobela bango atala moi moke moi ba salongo ya ba député to mona na suscité moi mboka Trésor Bouti candidat numéro 366 azali bongo pour la binom bon voter à Rosa Makambu au Sengeli. Alors quant à moi je dis un grand merci comme ça à toi derrière la caméra, il s'appelle Imako Makengo. Vous aurez cette émission sur Congo Mokili, Afribase, King Star, sur TikTok, partout on va partager cette émission et n'a pas tokotine ya ba député wana boyebi ndenga asala ba député tout à Lukunga toto solana bino makambo to honorable lobi ekokita tokochongo na ba WhatsApp na bino bokozwanga pour que botala elenge na makanisi ya sika mosala ya sika une personne exceptionnelle. Quant à moi je vous dis bye bye. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix à Doyoué a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux d'après cet ambassadeur être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.
À en croire à Doyoé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous nous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. C'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.